olie yo kosela ngai makambo pusana nalakisa yo nzambe ya lola olie yo kende kotonganga partout yakande nalakisa yo orphelin na sunga olie yo bwakela ngai maladi yakande nalakisa yo bangomba na mata olie yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka ye yo nzamba tomboli ye lelo. Nayokaki sango na imprimerie JKK 01 service donc nayebisaki nga asalaki anniversaire na ye osalaki biloko moko ya qualité voisin naye payebisi nabi asalaki bacarte de visite awa osalaki biloko mwa qualité nga moko na ye en personne Serge Fidèle du moto nzambe nga moko na ye en personne nayoka nanu mpe namona nini mpe nini esalamaka awa dans tout cas nakosi yo te awa biso tozosala baimpression sur nuance tout impression sur t-shirt impression sur badge donc bamidele nyonso ezali ya tozala bafiche neti bapaster ba A3 ezali A4 donc nyonso awa ezali bamashine nyonso tu boza nango kuna donc nyonso tu ozomona awa nde yango place mambosama sauf 4 ba A3 oyo eza bamashine ya bapolo oyo eza kena kosala polo oyo eza bamashine ya biso nyonso ezosala baimpression oyo nyonso tomona osalaka mpe babashe oyo neti ya monene ouais donc bashe mpe tosala yango bashe mpe tosalaka invitation neti yamona badifférente invitation yango ezali mpona bamariage donc bainvitation kitoko bosaka ala JKK 01 vraiment donc en tout cas awa nde motu tozosala mboli osalaka mpe balacoste donc en tout cas la poste tozali na la poste na biso ozomona oyo boye donc la poste oyo ndenge eza boye basango ala JKK 01 la poste awa mpe bapolo tozosala bapolo tozosala balacoste soki ke olingi basala yo impression ya varise yango donc soki moto ana équipe na ye akoya mpe na bavarese na ye bosaleli tosele sans problème tosele sans problème nyonso ezali aba bachapeau bapolo carte de visite carte de service carte de service PVC en tout cas tokosalela ozadeside chef est-ce que pokuyebisa ngai numéro ya téléphone 085 085 0042 0042 032 032 wana nde eza na numéro na biso ya whatsapp kosolola na biso epuis na appel normal okobenga biso na 081 88 71 689 donc yango wana vraiment en tout cas banuméro wana soki obengi okozwa biso epuis wana do eza vraiment 24 heures sur 24 heures. Merci beaucoup chef nasepeli makasi bana Congo eza babino Serge Fidèle du moto nzambe naza awa na kati ya imprimerie JKK 01 bino bomonaka misala ti abi imprimerie JKK 01 yaya wana posa ozana posa basalela yo tous les services awa eza na tous les services oh boza na marche de santé oh campagne oh ebembe oh wapi oh anniversaire kimambangu yaka awa na imprimerie JKK 01 et nango mosika te ezaka juste na veille du marché numéro 15 référence nango facile okouta na gauche okouta na droite okitino kaka na Kimbuta soki to kaka na Kimbuta opusani moke na entrée ya Mangobo omoni école Masamba na station na kwa matin Mangobo école Masamba opusani na la police mabanga so tali ka la police mabanga mona ka établissement comme JKK wana mona batie ba photo ya ndenge na ndenge wana yaka ndeko na ngai oza décider ngai na tiaki tembe mais na ye o na moni yo pe yaka umbulu yekele umbulu yekele umbulu yekele bana na ngai ya
Lucifer na ye na se na mobile na ye kobebisa mpe na ye kobanza naza na posa ya moto mission nazopesa bino bokende bobanza boboma boyela ngai makila bokota na baeglize bokota na babar eloko nasengi bino bobanda na bafamile na bino. Mama Mbongo, ngai mama Mbongo te. Mbongo ngai mbongo. Nga tiki mbongo na staki awa na banda pona zwa crayon. Mbongo nzaki ekewa. Limita mbongo. Mama ngai mama Mbongo, la to na staki ngoyo luka mbongo mbongo. Ya to na staki. Tala staki. Yem sunga. Zo staki na mwana ngai mbongo na oti. Mengena ngai ano mbali. MP4. Maman. Yakana. Maman. Mbongo nzaki na zwa de. Qu'est-ce que nous avons? Nasi simba kwa nini? Kile mwana mosi. Je, mbongo zena kwa limisa mbongo. Mama, donc ngana kata ndako na koma muyi. Limisa mbongo. Limisa mbongo. Limisa mbongo. Mama zela na nata na mbongo zo bana. Ngaponga bana mkoni ngako mwa simba kwa. Limisa mbongo. Mwana mosi mta simba kwa ndio koma na chama. Limisa mbongo. Limisa mbongo. Na limisa mbongo. Mama boni. Ha? Oni na mwana kati. Oni moli kamba kama. Mama bino msozo kisanga ohai. Oni kamninga na omona. Ngana kendo na godi mbongo zate. Mama toke mali. Ale yo ko ni godi mbongo. Papa. Eza première fois tena yebisa yo ki la ndela ka mwana mwasi. Taona lo baki mwana mwasi na bisa mabe. Okani mwana mato tilika muni. C'est que yondo zando. Merci mama mukolo lia nde yondo zando. Mukolo lia yo mukolo ndi maki mwana ni sama. Bongo mama ba yo limu na kata ndako. Ba mama yo limu. Oye ba mama. Yondo mtu na begi awa. O mbongo epungi mbongo mona ni pana yondo zando. Joy, de yo ne beno fandi au moins tinda uza saide. Alo zuma kolo tiel kola mesa. Kitana makona, kitana. Uko uza saide tina niveau. Et na kuza saide boye, yo fandi la reine mère aux la TV, au tiema kola mesa. Olo bana pe ngana mwa musala, yo uza leki awa. Et papa so zati anda ko ngani mna mokonja. Ngani mna olandela bino po ngande yaya. Jamais komatela mutu moko ananda ko chima ko la mesa ko ndako moya yo dala yo ngana so loba engai makula sali to sokola kudu bien te kisa mako kiba moninga opesa ngakana magana ko sipola yo loko moko awa moni yo so mutu ne baby kiba se bibanda nini yango ina kuti ati makolo la mesa inga zo loba na zo mankenga nga ya na bino liboso et valeur ado pesa ngati na bité yoku to manga ngati me yazo mankenga comment ça ipa eso ko kaza yayas yo omona ye muninga na yo boni boyeko ko ya fosa la ngamo kamno na yo ngamo yo tala ngati ngamo tu pona za na respecter yo liko to sete boy pona nino mi bali kaka oboni boyeko madesi na eso ko tsala moto ti ngasa na moto ti ngo kala mwana nzambe na ngai nino papa ko yo zo te okena bino et ngana aussi la papa ya ube yo ube ngai na ndako c'est quoi ça jamais on va dans l'équipe moko bo ayoka conseil te bazo bela nga kuna o ya ba Chelsea de yo comme Chelsea na connaître yo no so tuza yo pe yawe
nzambe nayebi ete epa na yo nde elongo ezali nayebi ete soki toza elongo na yo elongo eza na ngambo na biso yawe naza sire ke na récupéré nyonso eza ya mobali na nga na récupéré yango par le nom puissant de Jésus na kombo na Yesu elo ekamusinga na bimi na ekutu kosambela loso na yokaki yo opilier e na bimi na ekutu na prière ekamusinga po na namona mwasi na nga te avandi abata seke eza na eloko moko ezotokisa soko tosolango eza mosika kuna pusana tosolango pembeni depuis quand tokomi osola no mosika boye pusana tosola no pembeni tosola mosika pwani sonika koexplike bango naekije pongi zwinga te nalala nalali nanga ka awa ola nalali nanga songe te trope ya songe baolanda baalandanga bazolanda yo ozokima mbango tolinga okima mbango bongo okomi esika mo boye okwei apres na comprene ete bakati mamo bakati mamo zela zela bakati nini bakati sexe na wa sexe na nde bakati pene na yo donc sexe oyo yoki oyo moni bakati nde yangai yanga kati te mpona nini sikoyo nalebeti kaka na sutuki na gangi na bando osambi epuis ebanda nao ndenge nini baoluka esika mosusu te kaka bazoluka point nécessaire sikoyo na oyeba ndeni sikoyo ndenge nazali mosika natan na précipité na pusa na pembeni wana bamesure daya balumi mais chose étonnant mutu oyo akataki yango okangi mwana nga ndoki eza bongo te plaisir oloba lelo te tika mama asa cherche oyo moni problème wana eza nde na nzoto et alors nga mona sa cherche na problème mama moni mwamia ndoki azoluka oboma vi nanga mama okokanga te moi au plaisir ayebisinga eya nde révélation nzambe na révélé akokanga te nayebisako ke mwana azalaka na misala mabe otiaka te besiko na na kati sexe nanga na ndoto aloti na kati yango yo na mwasi no bokobima botikelanga ndako oh mama nalobi kaka wasinga na bima na ndako eya ndako ya tata na nga vike eza ndako ya tata na nga na mwasi na nga tokepa ete mama mwana na ndoki moto akima awa tokotala na bino mibale tokotala bana Congo bana monde entier bafana na biso nyonso tu bafani ya Fidèle Moto TV eza juste simple serviteur na bino ser Fidèle Moto Nzambe ndeka juste nayebisa bino ke pièce na biso prophète Fidèle Moto Nzambe ezocontinue kokonsome yango azoyemba bappele par-ci par-là prophète Fidèle Moto Nzambe kolone moto apesa bango babi baofinga biso ka bongo baotiola biso ka bongo baoseka biso mpe ka bongo mamango mikolo eza nango ka bongo donc yo nde oza bongo tokipo te parce tobaki okoluka douleur bapase bayoka douleur bana kini programme na biso kande tozobisa bino ke chaque jeudi na 22h juste sur BML TV toza kaka awa na BML TV rediffusion na biso ezali chaque dimanche na 16h juste kaka awa na BML TV napesi mbote na bano batolanda biso napesi mbote na docteur Ramazan napesi mbote na imprimerie ya monene na mboko jikaka 01 napesi mbote na trésor kiltwa itebe mwana nzambe mbote na vie na nga Abdul Kebe napesi mbote na ingénieur Manix ingénieur Benef balobi bango nde bato basimbi Fidèle Moto balobi bana kini nayebisaki bino boyoka douleur nayebisaki oyoka douleur oni ya bamaoni oyo ekende babi un enfant de Dieu ne peut jamais échouer bana kini boconsommer pièce na bino prophète Fidèle Moto Nzambe boconsommer pièce oyo babi pièce oyo eza elengi elelisa bakulutu babi toza na biso kabongo nde oza bongo oyi nanonga kabongo nde eza bongo ofinganga mpe kabongo otiola biso kabongo Fidèle Moto mpe topesela makambo kabongo balobi tolanda pièce oyo kala mingi te bozwa le pouvoir de l'amour yo kaka eloko wana le pouvoir de l'amour donc bana Congo tozala branché chaque jeudi na 22h juste na kobosana jamais balobi mama ya bana babi nzambe apesaka jamais mwana eloko mabe je salue
rovia makese fidèle ngai balobi rovia makese fidèle maboko banque motema ya ye moko c'est fidèle de motonzambe babi rovia makese fidèle babi derrière un grand homme il y a une grande dame babi rovia makese fidèle mama fanda no na ngwende na yo bango basi balala déjà. Éternel Père de gloire, Yahweh, merci merci pour la grâce et pour la bonté. Papa, na rendre grâce pour tout ça, biso sous ngulu ya kukomisa biso na munga oyo. Papa na tiki arrivé à manzambi na maboko na yo, tika été présence na yo ndeza la katikasi na wesika. Na lingi molimo na yo azala permanent nyuso tokolobala. Ezala de ta part Seigneur de gloire, na glorifier yo na zone sur le kumukemo masanjoli pa na yo. Nyonso ezo confessé au tes pères, ezala mosika dans le nom de Jésus-Christ, ainsi que j'ai prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Boni. Oui, bien en ensemble, bien vous sentez vraiment. Naza bien, na sepeli ko mona yo. Na comprendre te na lali awa. Na zolo ta petite sœur mama wazalaka. Wazalaka kuna pa bokilo na ye. J'ai pas compris. N'était so pour na nini. Na moni bisika zalaki, bakangi ye, ba likote, ba singa bazo betaye. Mais il y a 3 personnes. Mais 3 personnes là-bas là-bas. Mais, dans mon lit, il faut que tu aies une prière. Oui, c'est ça. Dans mon lit, il faut que tu aies la tête 2 nuits de prière. Où il y a, comme ça, tu as vraiment la prière, tout l'ambiance, la bonne. Dans mon lit, déjà, ça ne va pas. Pour déjà, quand on a révélé le coup, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché dedans. Mon lit vient moi ensemble, mais toujours, et ça va combattre. Parce que ceux qui au sein de l'eau ensemble, mais toujours faut pas de ça. C'est pour cela que nous baki ça, faut que bengaye, yemukonde aya, to sambele longo. Au moni manga, ceux qui sont en zété, ou étaient là, toujours batu babambango libanga. Et ça le quoi vient moi ensemble. C'est pour cela qu'il faut que bengaye, to sambele ensemble. Mais awana que ceux to bengaye nebi kenzamba osala. Tout ça oui, entre eux. Voilà. Bonjour. Kota. Et avant d'abord. Nzamba sa bolingo makasi ya, nzamba sa vraiment bolingo. Bon, au moins mon demandé pour le bien. Oui, il a souvent déjà. Mais c'est un déni senti. Moi qui mène en Golan Zambé. Oui, bien le semble de Sambeli. Père éternel, la tika arrivé à petite sœur na mama moko na yo, tika était présence nous ala ici na katikat na biso. Yo sotoko lo ba ta Paris ala pona le komo na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Oya kolemba nini? Boni bino kuna. Moi qui mène en Golan Zambé. Moi qui mène susu ndenge nini? Na mona ndengo bandelo bate, na mona ndengo sukila te. Makambo likola makambo. Makambo nini? Ya na lalaki na bandota la TV. Moi pongi zwinga na lali na kiti. Kula na lali nolota ndoto mobali nanga. Bazo landa ye et pas 3 personnes, 3 filles. Bazo landa ye. Kulanda bo landa ye
nazalaki un peu loin na bango nga pe na sima nazolanda bango ye liboso bango na katati nga na sima tozo mbango penza bakomi esika mo boye alembaki akwei directement donc tika koloba Dieu merci car comme nous sa frère yango na uti déjà cause vision makambo on nous monaka 3 personnes na monde 3 filles kaka ndengolo biwana les alikambo qu'il faut to côté lango ba prière donc ya longo la distraction na lingi vraiment au long la distraction faut to côté lango ba prière ndenge po ye ezapeka okaje bien nzamba sali kangolo okomatine siko mais na vision nga na soit qui kaka 3 personnes na soit qui siko yo bakangi yo munoko ozoloba lisusu te quoi na soit qui ne yo na vision nga 3 personnes bakangi yo munoko ozoloba lisusu te lokola po ye Dieu merci hein frère oui c'est ça to sambe la pour moi ensemble comme ça makambo esa nini et si la main et le monde sur papier le moins la distraction vous allez trop distrait yo faut le moins la distraction oh ils ont déjà bitou donc to sambe la pour na si jamais oui excusez to sambe la mais lengi na bakisa bo na ndenge na mona ki parmi bato bandola na mobile na chose étonnante na mona ki petite sœur mobile na ndenge bandola donc ndenge bandolanda ye na ndenge na natikala kisima ndi ba mutu pe oyo azwaki eloko ngo ezala epekaka ye donc naocomprendre te nayebi te so nzambe alinga alakisanga nini. Oui, c'est pour cela moni Bible ezoloba na biso tout ce qui reflète déjà condamné ma sœur. Oui, et ça l'a condamné na ba prière. C'est pour cela qu'il na sepeli. Omoni nzamba kela biso ne lilingi na ye. C'est pour cela qu'il faut tous à la combattre parce que tous a ba petit Dieu. Tokoki ko sambela parce que nazo sentir déjà mabe. Côté ma côté sambela. Je sais. Lali no luta ndoto no luta lo bazo fina nga kingo bazalaki vraiment mo belé mais na complète na moni pe alpha na kati peut-être que je sais pas raisonnement au fond de qui penser ni chérie chérie na kanisela na lobi ki ona mona ki na biki bana zolota ndoto bazo fina nga ki yo na biki na mona ki pe na alpha zalé na kati non pona nini soki yo boti mwana wana te okomi kokanisela ye ba raisonnement mwana moni siko mamboko non moni siko te ngai ngamu na tsaki ona ndako na yebi ko tenga na ndoko aza mal vité soki to bandi ko se déranger mwana boye et que pesa pasi akoma fazer chérie ça va na yoki eza ka ndoto mais na yebi ti na tangi parce que na mona ki alpha zalé na kati mais ok kando lobi na loba na ngali so Madivini na on lifuete, madimuza kibien. Yo tumeno la mi pena. Bana Congo, bana monde entier, bafana biso surtout, bafana ya Fidèle Moto TV. Ça juste simple serviteur simple Fidèle Moto Nzambe. Neka juste na ebisa bino ke pièce na biso prophète Fidèle Moto Nzambe zo continuer de consommer ya. Azoyemba ba appel par-ci par-là ba prophète Fidèle Moto Nzambe kolone moto apesa ba mabi. Ba finga biso kabongo, ba otola biso kabongo, ba oseka biso pe kabongo. Maman on me relève là encore bongo donc il y a une zabongo donc qui peut passer to baki okolo ba douleur on passe ba yo ka douleur et bana kini programme na biso quand tu zobisa bino ki chaque jeudi na 22 registre sur BML TV to zakaka awa na BML TV rediffusion na biso d'aller chaque dimanche à 16h registre kakawa na BML TV
napesi mbote na bano badoso kolanda biso napesi mbote na docteur Ramazan napesi mbote na imprimerie ya monene na mboko jikaka 01 napesi mbote na trésor Kiltwa itebe mwana nzambe mbote na vie na nga Abdul Kebe napesi mbote na ingénieur Manix ingénieur Benef balobi bango nde bato basimbi fide du mot balobi bana kini nayebisaki liluti oyoka douleur nayebisaki oyoka douleur moni ya bamaoni okende babi un enfant de Dieu ne peut jamais échouer bana kini boconsommer pièce na bino prophète fidèle du moto nzambe boconsommer pièce oyo babi pièce oyo eza elengi elelisa bakulutu babi toza na biso kabongo nde oza bongo oyinanonga kabongo nde eza bongo ofinganga mpe kabongo otola biso kabongo fidèle movi mpe topesela makambo kabongo balobi tolanda pièce oyo kala mingi te kozwa le pouvoir de l'amour yo kaka eloko wana le pouvoir de l'amour donc bana kongo tozala branché chaque jeudi na 22h juste nakobosana jamais balobi mama ya bana babi nzambe apesaka jamais mwana na eloko mabe je salue Rovia Makese Fidedi ngai balobi Rovia Makese Fidedi maboko banque motema ya ye moko c'est Fidedi moto nzambe babi Rovia Makese Fidedi babi derrière un grand homme il y a une grande dame babi Rovia Makese Fidedi mama fanda no na ngwende na yo bango basi balala déjà. Eko kebisa yo na banzela na ngai keba okoti sika bakotaka te oyoki nga soko ligo wiyela na mokilo makambo na biso olandaka ngo lisusu te soko bandeli tokoya lisu nde toyaki boleki tokobomana non puissant de Jésus-Christ on a dit kotelemela la force nyonso ya Satan on dit kotelemela vie nanga bandi kotelemela ngo dans le nom puissant de Jésus bandi ko bebisa ba plan ba projet nyonso ya monde à ténèbres bandi ko anéantir ngo ko rendre ngo nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Yahweh na bebisi na détruire ma projet nyonso ya monde à ténèbres na bebisi ba plan nyonso ya monde à ténèbres on se passe confronter on a dit na bongo inanga on a ça l'autre nanga Yahweh Yahweh na au nom de Jésus-Christ au nom de Yahweh au nom de Jésus parce que ça va on a Christ force du diable ça Seigneur okela biso leli no Seigneur modemo ça balolo pesa biso okonzi likola banguya no so ensemble kumbulu yekele kumbulu yekele satellite sacrifice na wapia sacrifice na ngai yango oyo na ye na mobali ya ndeko na ngai ngai Fidedi moto nzambe mwana na ngai satellite merci Alpha wapi sacrifice na yo sacrifice na ngai yango mwasa papa na ngai buzemi wana elongo ngai Fidedi moto nzambe merci bana na ngai ya bolingo mwana na ngai Alpha maître na ngai napesi yo lisusu pouvoir mwana na ngai satellite grand maître napesi yo lisusu pouvoir
nzoi Grand maître Nanga. wapi sacrifice na yo Sacrifice kalate na zomemela yango na temple. merci beaucoup bana na ngai napesi bino bokonzi napesi bino pouvoir bokende lisusu kokontinue mosala popoba popanza nyonso tu ya mabe bosala olio mituna miloyino question tuna nde nalakisa yo sekret na ngai ye olio yo yina moninga sans raison yaka nde nalakisa yo sekret na ngai ye olio yo kotelanga ndakwanganga tuna nde nalakisa yo nzambe yambi ye olio yo lobaki nga na nsimba kisi yaka nde nalakisa yo sekret baluka yeyo nzamba tombolinga lelo moto bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo moto batia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo moto libote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo olio yo kosela ngai makambo pusana na